Adi wanye, 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 Elohime, 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 je vais danser, 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 je vais bouger, bouger, pour toi, chi, tout le monde. Wapi dansa mutu na mutu, mutu na mutu. Adi wanye, 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 Elohime, 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 lelele. Kolo Yesu bongiselinga vi Yesu, Shilumba yo bongiselinga vi. Kolo zikanga ye, nandalokolo. Avocat ya Pasteur Mangwangas. Dès autant que basali opération na Kankokolo, babimisi eteni ya mbeli na nzoto ekotaki na Mukongo pe pasola ki déjà ba poumon na cœur. Ah bon? Entre temps, kuna na tribunal balakisa ki biso mbeli moko mbeli yango ya mobimba ya kobuka na te. Etubeli ya mbeli wana kaka batumisa tunde ba ko chuba yango. Sportif ou atanga ba armation ebi ba domaine na ba partie sensible vitale. Muto sala médecine to infirmerie na soda ndaibe tubeli ambeli wana bandi na mama na dini kola porte da ya liboso yaye ezaki wapi ba ciblaki wapi pour que mbeli kota na se michopo nyonso eza libanda na se na se dans la salle awa okay. Na se orbition to ebi na se côté agro intestin de côté pancréas ezalaka na estomac. Ok. Ezalaka. Et quand on est déjà dans le domaine vital. Donc, dans panzi kuna na ba estomac la ba ni na biloko nyoso ya kati na loka koloba na salité et panzani na kati ya libumu. Et les photos et les images motema. Merveille na motema. Mbeli awa. Donc mbeli wana eza yo muto chuba ki yango mwasi na yote na ba victime mususu. Makila ba wote ba bongo na ngai te. Tukina deo na omoplate donc na Mukongo eza ko chuba omoplate gauche eza ko chuba ezoko kende toboli poumon et toboli cœur ozoka ba précision et là sokoza mutu o ayebi corps humain te, tu ne peux pas faire ça. Nous sommes face à un assassin hautement formé et spécialiste. Yone Manassé Manassé Mangwangas. Oui, mais ça arrive vraiment. Puis attaquer au mbeli, est-ce que tu as comme mbeli solo? Oui, avec check in. Oh, mon atout mbeli papa na yo mo aboti. Oui. Parce que ça la gagné. Non, c'est des fans, maman, tante, na sœur. Au lieu que ça papa abo maman na bande côté. Depuis que ça déjà conseil qui dans les bossos et qui a été obligé à pratiquer car à la place. Et maloba. Qui serait venu na batunaye, donc parmi batunaye, ayoka ki ba ko benga moko cobra. Major cobra, tandi major ndake ndeki ko salela maman Nadine bar. Maman Nadine étant donné qu'ali moi si à mosala nzambe apesi gestion na merveille.
Bon terrasse au maire à Salah quelque part à Salah on peut ni ma pasteur qui font la terrasse. Et on a bien bon aussi ça moi que bon aussi sur bimasumi qui a mon qui a foncé ka bapo et bien en foutanda ko ni on soit genre relève. Moi na liboso gestionnaire ya bar dans l'avenue Vazim na Vista. Pas ya kaka na bar wana bato na balabala nyonso ba monaka. Ba chodi ya mike et ya komonana. Maintenant une troisième théorie ko bota mandeko na ngai. Est-ce que moi si à Major Dako Nako yepe connaissant que maman a commis mbanda na ye. Bana na ye puis ami balé d'après certaines sources sont autour ya mariage na ye. Yepa kokaki koyaka kana batu na mando kitona bambeli pona koyaka luka ko se venger pa ya mbanda. Maman Nadine ndoki lukanga suki pa na ndaku na. Bien sûr. Ndoki kanga mama bien sûr na bana ya mangwanga sa suki ya masi ya liboso a divorça na masi na liboso pour maman Nadine. Ba ba soutenir papa na bango eza bano ya liboso ba mikolo ba musu ba osala. Entre Yona Manassé, vous en avez différents, vous en avez difficulté. Entre Yona et le rapport Nabino, et Zalaramabé. Moi, depuis que papa l'a payé $50, 5 000, 10 000, donc c'est pour cette raison que moi, j'ai chargé à cause de que Ozoaki Bambeli ou Ananda. Moi, j'ai condamné, j'ai parce que je travaille sur le banc contre un gars. On y m'a coûté qu'il y a papa n'a pas de salon. Ils ont esprit mort. Il y a beaucoup de simani conduire ma campagne vraiment. Le ministère public qui a dit présenter notre client par dans cette procédure de flagrance. Manganga sa tangate, ezako fingate. Manganga sa nzambenda lokota ye a commissaire Mosali et miracle ya bishop Coutinho Ferdinando a prié pour nae. Miracle Salema atanga kaka Bible. Ce que PC Bible il lit. Attends comment va éviter? Même pas écrit son propre nom à éviter. Mais Bible qui atangi. Ba beta ka pasteur Mangwanga sa lupango mobimba ba congolais nyonso qui pratiquent le droit comme avocat awa. Néanmoins, il y a une particularité, il y a spécialité nangai. OK. Bande nyonso ba yebi ke nazana passé militaire. J'aime spécialiser na ba droit pe ba question militaire. Alors, tous ceux qui concourent à l'assassinat, à meurtre, des événements de cette nature, ça tourne tout autour de ces spécialités. Ongaï, Navandisa, Mapena Pesaka, monter Malanga, Kolango un peu plus. Ça, c'est bien. Mais par contre, je savais que Pasteur Mangwanga, ça a été un collimateur à la justice, mais je ignorais qu'il va soumettre une procédure à flagrance. OK. Mais Azana Banana Mikolo, ou Abotana Madame Nadinte, ou Abotana Libala Naya Liboso. C'est par le canal Yabana Wana, na ba client nanga mususu bazana poto qui m'ont contacté, me demanda ya ko défendre cause ya pasteur Mangwanga ça puisqu'il semblerait que azana famille wate puisque ça c'est vrai aussi na tangu na sambi na tikali komona cousin cousine te à part bana wana na bandeko kako bakenda kenda ba poto qui ont bénéficié na losambo na encadrement ya pasteur Mangwanga. Okay. Donc ce jour-là, j'avais audience, on a trippé ma tête. On a discuté, on a rempli quelques formalités d'usage. Ça veut dire pour qu'avocat Samba, il faut la consulter, il faut la payer. C'est ce qu'il y a. C'est comme ça que tous les qui consultaient. Donc on a un dossier Moussou na ma tête. Bien sûr, dossier Nanga Moussou na trippé ma tête. C'était même Zala qui peut plaidoyer. Ainsi, tous les qui consultaient. Bon, en tant qu'avocat, je crois que même s'il faut respecter la mémoire et Abaoyo, jusqu'à preuve le contraire, Batiki Bisso, mais il avait aussi droit d'une défense. Je n'ai pas hésité. Il y a deuxième et dernier aspect. Toujours sur Babosani, relation. Je suis aussi un homme d'église. Voilà. Je reste un homme d'église. Naza Moussali Nanzambe Pelokola. Et je ne pouvais que venir dans cette cause. Mais là, pas comme pasteur ou pas comme politicien. Mais naé, local avocat. Puisqu'il faut confondre ma casquette Nangaï. Zaya politique, Zaya église, mais j'étais venu comme avocat, naza praticien de droit. Et voilà comment nakuta makina kati ya dossier wana. Et je remercie souvent Batu Oyo, nabana ba dossier na bango ezala ba musiciens za banani qui pensent aussi à nous, ya ko associer pe ko consulter biso autant que d'autres avocats. Des remerciements nanga ezai pas Batu wana, je ne suis pas le meilleur vraiment. Voilà. Je pense un jour avec l'aide de Dieu nakoko maka un grand avocat peut-être un jour,
Voilà. Aujourd'hui, nous essayons de faire ce que nous faisons modiquement. Voilà, merci Maître Joël Kitenge. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir. Et surtout, j'ai aimé partir au lobby aux Alaki Mbila, aux Alaki soldats, comme disent les Kinois. Au Yebi, moi, je pratique au Yebi, moi, je suis au Yebi, Moussala Mbelia, je suis au Yebi, comment armer. Et Teyabino et Dikabino. Et je suis parti, je suis le lobby aux Ali Moussali Nzambe. Alors, na Moussala qui est avocat, aux Moussali Nzambe, mais pourquoi vous avez un mensonge dans mon Moussalango, au lobby, aux avocats, mais aux Moussali Nzambe. C'est totalement bien. Na Katia dossier n'est un peu flou. Mais bino avocat boye, bo commission le lingue moussous. Et encore une chose. Kotala nzoto ya bandeko bakufaki na mbeli ndenge lobaki oyebi ozalaka soldat est-ce que oyebi ke oyo neko ba mama na biso batiki biso est-ce que zaki mbeli oyo ya ba soldat to zaki mbeli oyo biso to salela na bandako pona kokata musuni ya nyama. Merci Ndeko Yves. En la connaissance na yo. Donne-moi un peu quelques minutes, na placer bas jalon pratique. Connaissance nangai en tant qu'avocat et jugement. Puisque appréciation, lecture nanga, défense nangai, des décisions à justice. C'est vrai. Et là que salami na katia matonge. Bato bazoki, kozokango et memi baike na liwa. Maintenant, police les a saisi et qu'il parqué par Kamoni qui était et sengeli to sambisa likambo mbala moko ndo babengi na français fragrance. Dossier à fragrance. Olia ezala mukolo. Événement salami le 30 mai. Donc boutou ya dimanche pour tout ça lundi. Le même lundi, motaza na tribunal, le même lundi motaza condamné. Et quand peut que soit mabikolo pour que ba élément d'enquête et ça les pour que ba quelque chose à soulever. Ezala mena répondi liboso ya bazouzi. OK. Nani nayo nanga na parquet na police na bazouzi oyo peut vous dire avec exactitude comment la scène s'est déroulée. Nyoso nazoko yoka baninga no ba journaliste ba koloba oto yambi bana l'enfant ne vous a pas namoni mwana moko te o alimboli libiso comment ça s'est passé negni bane ko chuba mbeli ne muto bane ko zoka e bandaki nanani basuki nanani bato yango balalaka chambre moko mena erwana bamso ayeki kozwa bilamba ba minuit 23h kotanda bilamba yango asinga na minuit 23h on sous-attend que bato balalaki te puisque c'est matonge kaka bango ne balalaki te na 23h et les voisins balali te. C'est des questions oto akomi tuna eloko ya liboso esengeli toyeba na kati ya dossier oyo tangu bakangi pasteur, puisque pasteur a quelque benga police. Il faut d'abord qu'on dise qu'aucun n'a arrêté le pasteur. Ni police, ni le parquet, encore mais le tribunal. Le pasteur ne s'était pas rendu à la police, à Kendeki ko benga police, nous sommes agressés. Tala nana côté tozali bato ba côté libiso bazako sala boye. Police pe bimi naye bakiti ba maniko kende na scène l'endroit de crime. Arrivé là-bas, au clamé Rezali, mais bon, la police était dans Maboko pour les réseaux d'enquête. Ça, c'était dimanche. Déjà, toi, déjà, na tongo à côté, ça lundi. Et le même lundi, vers 15h, a commis le bosso à tribunal, au Yeyabomi, Bossambisaye. Pourquoi si vite, bon, dossier? Voilà, c'est ça la question. Pourquoi si vite? Est-ce que parquet, au Yambaki, dossier à côté de la police? Parquet, alia, on a kalam. Papa. Bakita katara mateba po ba misala une idée exacte scène yango le kaki ndenge nini lopanga ngo zana ba porte nini ezana ba chambre boni bato yango balala ka mutura chambre nini et comment cela peut se faire ba kobenga kana droit scène du crime. Premier élément soki basala ki descente te mbeli oyo eyaki kuna pa ya bazusi esimba maki na bato to benga kana droit ba empreinte ya maboko esimbaki. Nini police scientifique a kendeki ko relever ko prélever ba print wana pona kotala bato boni maboko boni esimbi mbelina eloko ya misato makilo ya laki na kati ya ndako wana ba prélever ba échantillon makila po ba yeba
ezakaka makila ba bandeko na biso bazokaki pe bakufi nto moto oya bandaki ko chuba bambeli yepa zokaki pona koyeba s'il y avait la présence de combien de personnes dans cette maison. Troisième aspect, bato boni balala kalopango wana. Bato boni bazalaka na kati ya libota wana. Bao bazokaki te. O balaki pe na kati ya ndako wana. Pourquoi basambisi bango te pour que bango pe apesa biso ba version des faits, notamment maman Yanadine, moi c'est Pasteur Mangwangas. Maman Kouloutou te, sa mère biologique. Maman ya moi c'est Pasteur Mangwangas avant d'ana lupango. Azokita Simba mite. Oyo ki place basambisa ki version na ya li wapi. Tamu se none bandai koleka bako chuba d'après elle bana na yo ya laki wapi. Et pourquoi le tribunal n'a pas permis bato motim no na bazala ba bazokaki bakufaki na nute mokolo lendi le 31 ans to kosamba wana. Boni to sali de centre teto parquet et yo kata sommairement ba bazokaki o bakufi na nute po ba yebi motona na chubaki bango bambeli. C'est un élément important qu'il faut souligner. C'est comme ça qu'il y a une question et bayanolité. Ogoya koloba sur base de quoi? Version à pasteur à lobby, un certain major nabatonaye bayakaki. Wana version bino bavoka ndebo pesa ki maloba pa ya papa mangwanga saloba bongo wana eza maloba o fa. Ma question OK ça que bino bavoka ndebo tangisiye bolakisiye o azali bongo major fantôme o batu ba yebite o bongo batikala komona te bo imaginer. Je crois que moi je ne vais pas me répondre à la famille bazana douleur ya kokufela. Soki oyo pasteur Mangwanga sa lobby eza mensonge bavoka ba pesaki. Qu'est-ce qui prouve au ba famille au bosala na bango ba émission ba koloba eza vérité? Qu'est-ce qui prouve que o bango ba koloba eza vérité? Ba testaki yango na pareil, il y a détecteur ya mensonge pour prouver il y a pasteur eza lokuta ya bango eza vérité. Mais puisque ce sont des propos ça veut dire ndeko ya famille aye. Neti bandeko bosala bango ba émission papa na ngai. Avanda kawana alalaki wana sene tango lekaki azalaki wana o aza koloba wana masolo pe yepa yoki ayoki yango na munoko nani. Qu'est-ce qui prouve quoi aza ko ebiso za solo soki pe za bongo boni ayakaki na tribunal ta lobo alobaki liboso émission. Donc aujourd'hui les gens confondent le tribunal na ba YouTube. Bato bako confondre musala ya justice na ba commentaire ya ba internaute. Soki yango wana tribunal yango wana bako samisa moto mbandeko na yo. Pourquoi yakaki na version wana tout en démontrant au tribunal azalaki wapi tangu senone bandeko leka. Ça s'est passé comment et il était où? C'est kaza ko relater bino na émission. Il a si de qui azu yango wapi? Puisque azalaki wana te. Ngai avocat azalaki wana te. Non bana ba relater histoire parce que bana wango banani. Oya mobali oza ina mapota na oya mo ya mo. Yo ndengo za kokamataki kamera wana. Ofinaki ofilmaki mpe omonaki mpota ezokaki mwana wana ya mobali wana omonaki pota na ye. Omonaki pota yango na caméra. Bon, la vie s'amité. Et qu'est-ce qui détermine que pota wana ya mbeli ya kokwea ya libaya to ya libanga? Qu'est-ce qui détermine? Maître aujourd'hui ma biso plus na ba réflexion na bino ba avocat. Tinto ke nanu na auto monaki parce que avant oya etumba oya papa Mangwanga ça. Je pense que batinda ko ba vidéo batinda ko ba photo ya bandeko ba kufi. En voyant ma pota wana ndenge monaki par rapport à la profondeur, par rapport à l'entrée, à l'introduction de ya mbeli ou ya mesa na mbeli ya soldat et banaka. Yobi oza moto ya mibe ko zalaki soldat ozaki mbila ko mona ba pota wana. Ezaki mbeli papa Mangwanga sa tubiri bezali mbeli oyo moto auti libanda eko chuba. D'abord ici, il faut souligner que jusque là ni tribunal ni le parquet ni mutu personne à Mona papa Mangwanga na mbele à Kochuba. Il n'y a personne puisque nana kolobela justice c'est ça li bosso ya bazuzi na Mona motota ye loko témoin voisin passant que moi na Mona qui passait Mangwanga na mbeli à Kochuba. Il faut d'abord qu'on mette ça, qu'on se mette là. Nako kende koni ya bapota aspect pota photos wa eloko liboson de koif
eza ngai avocat te eza tribunal pe te eza pe parquet te nde koki kodétermine ke poto moto azoki eza poto ya mbeli eza poto ya libanga eza poto ya lance flèche eza poto ya lisasi to eza poto ya kokweya to libende moto ekoti mutu soki moto azoki pota soki moto akufi bakobengaka na droit oyo tobengi médecine légale il faut parquet to tribunal à requérir médecin légiste nda yeli biso babengaka rapport médical pour nous dire que forme ya pota oyo eza pota ya objet contanda songolo un élément c'est pas arrivé non c'est pas notre travail c'est le travail du tribunal du parquet je vais arriver dans ça non ngala okende te puisque client nga lobi a chubité azokisi te vous voulez que je vous dise quoi c'est ça la question nangina pe ce débat à ce moment-là un médecin requis a analysé pota atali gravité et na expertise na ya médecin légiste a coupé sabino idée soki ali mbeli soki ali machette soki ali pao soki ali eloko songolo pakala dans les jugements et dans les procès vous avez constaté que aucun médecin azalaki requis. Troisième aspect soki salami ke bato nani yango bakufi on n'a pas de précision ba solliciter même autopsie autopsie corps pour qu'après autopsie médecin légiste a salisco rapport nae pour déterminer les circonstances de la mort et quel objet quel outil ou esalaki ke moto wana akokufa ntopota wango nde esalaki ke ebomaye. Ça c'est aspect A. Aspect ce qu'il y a biso avocat procès ezalaki en direct, je crois que abonné na bino se souviendront que nous avons soulevé cette question. Est-ce que bokoki ko renvoyer audience te Boka matambeli obopesa ba médecin légiste ba analyser. Boka mataba corps ezala soumis pa ya ba médecin légiste tozala na idée exacte. Pourquoi na lobi eloko wana? Par exemple notre sœur là la plus jolie, paix à son âme, avec choc que je parle de ça, c'est pas pour saboter les esprits des morts, il faut que les gens ne nous tiennent pas rigueur. Deo par exemple. Deo tango basali opération na Kankokolo, babimisi eteni ambeli. Nanzoto ekotaki na Mukongo pe pasola ki déjà ba poumon na cœur. Ah bon? Entre temps, kuna na tribunal balakisa ki biso mbeli moko mbeli yango ya mobimba ya kobuka na te. Donc nous sommes dans l'hypothèse où mbeli o esala ki makambo wana ezala ki mbeli moko te. Nous nous poserons des questions. Motonani akosimba ba mbeli moko ebele ye moko mbala ou bien akazu ya saleli oyo e katana bandeli mususu ou bien na ndenge ni mena bana na bandeko ba ko témoigner. Qui peut vous relater comment le premier mbeli qui ko katana moto azonga ke ko lukambeli ya mibale entre ta batona ba ko zelaye bagangi te ba voisin ba yoki te ndeko na ngai to na matonge to na Kishasa. Je veux bien que bandeko na bakufi il faut toyer baliwa na bango salami ndenge nini mais autant faire un procès équitable juste avec toute la technicité requise mpoete innocent que ndeko sambwa pambate mais moto ya bomi abomi. Troisième aspect. Vas-y papa. Azako tanga moto moko boyen certain majeur Dako. Major. Nako, j'allais dire Nako. Qui serait venu na batunaye donc parmi batonaye ayoka ki ba ko benga moko Cobra. Major Nako ou Cobra. Ça c'est d'après le propos ya client na ngai. To soulever pe question ana liboso ya bazouz, liboso ya tribunal. Donc tribunal pourrait aussi chercher à savoir puisque toute l'avenir c'est que c'est ce prétendu major ndakendeki ko salela maman Nadine Bar. Maman Nadine étant donné qu'ali mwasi ya mosala nzambe apesi gestion na merveille. Moi na ya liboso gestionnaire ya bar dans l'avenue Vazim na Vista. Pa ya kaka na bar wana bato na balabala nyonso ba monaka. Bachodi ya mike et ya komonana. Maintenant une troisième théorie ko bota mandeko na ngai. Est-ce que mwasi ya major Dako Nako yepe connaissant que maman oya komi mbanda na ye. Bana na ye pe ami balé d'après certaines sources sont autour ya mariage na ye. Yepa kokaki koyaka kana batu na mando kitona bambeli pona koyaka luka ko se venger pa ya mbanda. C'est une hypothèse. Certaines sources essaient de dire que c'est ce qui a été fait. Mais difficile. On n'a pas compris, expliquer Bissot par là.
nabi boye c'est une hypothèse nabi eza hypothèse major wana aza pe marié d'après certaines sources aza pe moto ayebani awa na FARDC eza major ya police aza major ya FARDC un certain major Nako est connu il est connu ça Kinshasa c'est quelqu'un qui est identifiable c'est pas un monstre il vit ici il est connu Moutou kana ba plaque na eyeba na yaka kapeo et nous sommes revenus là suffisamment là-dessus même tant que ba policier ba ko kamata ye passé Manganga sa okaki procès zo gangabi tala mutu ango yake pana biso jeep na yango yo zo kende botro la police biso to ebiete po jeep na telema ki na veni on peut enquêter tant que beaucoup enquêter si ma enquête ne peut déterminer que c'était un monstre ou un invisible existe à Kate ne peut déterminer qu'un monstre sur base de quelle enquête Toyo ya kolobo aza monstre existe à Kate qui a enquêté to leki ya ena dinda komizusi to mwana naenda komizusi to balabala to ba internaute to ba ko commander ne ba komizusi pour déterminer de quelle manière qui a enquêté pour savoir que ce major n'existe pas batinda qui réquisition la 14e raison militaire à la Kankokolo ne balobi ils n'ont pas un certain major identifié sous ce nom. Voilà comment justice et enquêtaka na mikili nyonso ça dit tango ko zo etumbu aux yeux tout le monde qui ont mérité yango. To ba condamné va habiter en tout cas local. Pesant doute, vous avez vu le tribunal était dans un doute pesant et le papa souka soulever la question. Ce qui moto abomi na kisasa toi sali likambo to balana ko bomate. Pesaka ko ki moto ki mara ko bomaka te. So moto sali likambo. Police ezuna noté bato ba ebina noté. Ausani. Aki mat. Na bimi na mateba. Place Matebe Yalina, place police Zali Molai, yenda ke kobenga police, sachant que asa bomi. Franchement, même si c'est pasteur, c'est vrai à Tangate, est-ce qu'il est idiot à ce niveau-là, à Kende Komitika, na police, sachant qu'il y a asa bomi, à Kokima. Voilà. Mais tant que moto a Kokima taza ko affronter police, c'est que du fond de soi-même, asa moi sir moko boye que likamango ya yebite. Ce que l'on dit bien, on va expliquer biso que Pasteur Manganga ça yende mtabomité ils ont bateau ba kota ki babomi. Le tribunal doit nous dire bato wana Yves atako za mwasiko soko zoko bundana mwasi azape mutu auso ata mini auso ata manzaka butala ki longia pasteur na procès ata trace à gratinir ezate c'est que bato wana ba mitiki nenga ko chuba ngo bambeli ba réagir te bati ata manzaka ata su ata minute ya kolakise que baza me contenté. Mais calcul deuxième élément bilambo azalaki nango na nzoto dont les enfants appuient qu'avant là azalaki na kilote ya rouge complet nango ya bras cassé ya rouge biso neto sengeli pantalon na simiso na lataka na procès. Vous pouvez me prouver que pasteur Manganga à part simis na procès na lataki na tribunal awa il y avait un autre élément suffisant au école qui s'appelle bilamba na zalaki na makila bongo bilamba makila tangu mwasi azochuba bambele za ko sopaneza wapi ezakoteni qui a vu ça mais toutes ces questions là ezako semé ba benga kana latin il double proreo ça veut dire les doutes profitent à l'accusé. Le tribunal était dans la difficulté à asseoir conviction na ba élément zalaki insuffisant. Je ne dirais pas injustice ou justice, je dirais que procès kende ki mbangu sans que ba élément nyonso esangaro ebi soupu soki ezangi ba épice okolia ka pona nzala mais ils ont la même goût dans mon côté. Voilà. Ce procès nous a fait passer mais aspect asuka ndeko Yves. Tokenda sikoyo na ba photo que je vous présenterai après cette émission. Otali ba photo sans que na cité ba kombo ya bandeko ba kufaki je ne vais pas donner détails par nom par identité. Au moment ba ko chuba mutumbeli awa. Moko kaka mi balete. Moko kaka et la mort s'en suivent. Ndeko Yves. Est-ce que papa Manganga Sazara sportif ayebi ko calculer na besika osu ba chubi mutu ko chuba déjà awa et la crise déjà que liwa o déjà clair. Papa Manganga Sazara bena sportif ayebi ba point ko ma bato. Ce que je vais vous relater et vous dire c'est très important. Ce qui papa Manganga sa azala sportif, je dis non. Manganga sa tangate, ezako fingate. Manganga sa nzambe nda lokota ye a commissaire Mosali
et miracle ya bishop Coutinho Ferdinando toko pese mbote na mama emi place ba kolanda biso na ngonga oyo bishop Coutinho archibishop bishop te archi papa archi a prier pour nae miracle salema atanga kaka bible soko pese bible il lit attends comment va éviter même pas écrit son propre nom à éviter mais bible tiki atangi lebo salemaka ata bapeve nyonso wana bakosambisa bokoma na français ya yebi yango te il faut mutu azala atangeli ye aexplike na lingala to na swahili nde minoko mibala alobaka français te non mais bana ndako baloba français non mais ils apprennent na mama yepe que les enfants vont à l'école c'est naturel que au monde na nte mparazo occasion que classe te ya zuma eloko na ya utinda bana na classe. Ça s'arrive, miracle, ça se fait. Ayebo tanga Bible mais ayebo tanga makamba komite même comme na yebite. Wana tunata bango moko famille ya mwasi. Bakoyebisa yo. Je suivi émission moko bosala ki nande ko moko awa ya famille ya mwasi il a souligné ça akosita. Oui, alobi je crois bien. Akosita petit frère, akosita. Akosita wana ezalokuta te. Demandez. OK. On n'invente pas les éléments donc tout ce que boko loba wana c'est quelqu'un du point de vue intellectuel, ça zéro. Mais Nzambe quand ndenga lokotaka na se, à ça lui a dit que ça c'est comme ça qu'il en a fait. Ce qu'aujourd'hui on le dit avec des dés en tangate, mais kaka mutwana nde ye yaya na bangwana lelo abanda ko kende ko sala suki ya kokanga bana mangonga sana masine suki na ndako. Mangonga sana Nzamba tombola kuma mituka viko yenga. C'était un serviteur respecté dans cette ville. Atikala ko samba te mangonga ça c'était un homme béni alaki na mbongo mituka bien sûr maman nandi ndoki lokanga suki pa na ndako bien sûr ndoki kanga mama bien sûr na bana ya mangonga sa suki ya masa liboso a divorça na masa na liboso pour maman nadi ba soutenir papa na bango eza bano ya liboso ba mikolo ba musu ba osala bien sûr on a haute trahison bien sûr basali 19 ans de mariage kaka na muto atangate donc ce que balobi yango na face ngana lobi yango na face ko dedenyete pour expliquer que makamsu ya za comprendre mais na lusuki sana makanisi na ngai ndeko hivi okomona siko etubeli ya mbeli wana kaka batumisa tunde ba ko chuba yango sportif atanga ba armation ebi ba domaine na ba partie sensible vitale muto asala médecine to infirmerie na soda ndai be tubeli ya mbeli wana. Ça veut dire aux oponesika oyo ba domaine ba partie vitale ezali osoki ezui neti motema neti foie neti poumon otu ba bichubela chubelate expliquez ça par baba. Vous imaginez même ata deo azui mbeli na mukongo mais na mukongo place nyonso te ebimi na cœur yantongo expliquer biso moko kinde na une après l'autre. Tobandi na maman a dit ne la porte d'agi à liboso. Yaye ezaki wapi. Ba cible ki wapi pour que mbele côté. Non, je n'ai pas de détails à ba image à place à pota mais ye nase michopo nyonso ezali banda na nase. Nase. Dans la salle awa et nase. Orbison to ebi nase côté agro-intestin, de côté pancréas, ezalaka na estomac. OK. Ezalaka. Et quand on est déjà dans le domaine vital. Donc nango panzi kuna na ba estomac na ba nini na biloko nyoso ya kati na loka koloba na salité et panzani na kati ya libumu. Et les photos et les images sont là pour voir de quelle manière et ça les maquis de l'Éternel. Et ça saurait c'est profondément ce qui a été fait. Donc toyina mona na biso de kolabiso na motema mbeli awa na motema d'après les photos qu'on nous a présentées biso le tribunal bazalaki na absence pe na manquement ya ba photo na ba image wana. OK toki na deo na omoplate donc na mukongo eza ko chuba omoplate gauche eza ko chuba ezoko kende toboli poumon et toboli cœur. Ozoka pas précision. Et là, ce que vous avez corps humain, tu ne peux pas faire ça. Nous sommes face à un assassin hautement formé et spécialiste. Quelqu'un qui a un corps humain, facilement, qui ont fait cette opération.
C'est pourquoi nous sommes dans la théorie qu'il y a eu la présence militaire Nakati ya Senwa, l'aspect ya Souka. Toute la théorie démontre, pasteur Mangwangasa, moi c'est un autre Kindumba, Ozua, o patati patata. Ndeko, soki Zua, Zua pesa kakanda. Eza bongo de? Zua pesa kakanda. Soki soki chuba bambeli akanda. Webi mbela kara nenge yaka. Neti lité akanda te. Donc lité akanda, salutation. Na mariage na ekuna, ere mariage na lité akanda. Donc eza lokola lité akanda te tombeli akanda wana. Lité akanda eza bagrimas. Azumbeli akochuba en désordre. Mutu soka zo chuba mbeli na kanda to na Zua. Et kokota mutu bikota kota. Mais ici les couteaux ekoti bikota kota te. Ils avec précision. Vous êtes face à un spécialiste, à quelqu'un à ça la opération ana. Mais n'a passé judiciaire à professeur Mangwangasa. Batikala ko condamné été, atikala ko komata na souciate était depuis Abotama. Atikala ko sambate, il n'a jamais un passé précédent. Donc nous pensons que ce procès a été tout sauf l'éclatement et la manifestation de la vérité. Voilà. Et les conditions à procès, je suis de ceux qui pensent que procéder à flagrance, c'est vrai, loi est prévoyée en go, mais flagrance est liée à précipitation. Tout ça, le dossier de Dolly Makambo, flagrance, ngai na samba pour la Belvis Kunku contre Dolly Makambo. Là, tu n'as pas parlé de cette affaire. J'étais l'un des avocats Belvis Kunku contre Dolly Makambo. Voilà. Bakondana est le même jour. Procès les cas plusieurs jours, tout ça, na ba descente dans l'hôpital Vidjana. Voilà. Mais on a analyse Salema pour déterminer comment la scène va analyser même vidéo. Il y a Mouto à filmer comment vidéo à 1 minute où est déclenché. Voilà. Mais maître, avant que tout aussi Sanabiso, mais pourquoi pas les jours là, binomoko avocat, vous avez décision, il y a que moi dans mon bal, si je ne me trompe pas, il y a ces places là, à Samba a témoigné, en fait, ni Salema qui la famille, est-ce que papa est qui coupable, tu peux papa n'est pas bomaki, tu es qui bat ton kotaki. Mais bien, on va voir l'effort, on a été moi, non, comme témoin. C'est pour ça qu'on te prend papa. Non, non, Yves, on est un avocat. Avocat qui cité témoin. Alors, par exemple, tu as Yves à comparaître comme il y a la déposition et le témoin. To X à quoi le renseignant. Tribunal dans la police de débat, yenda ko apprécier ce qu'a koyoka mututo nani procès ça, mutuno sa koko tarabasi to lekaki. Ils ont vu le procès. Tribunal a fait ça kinzela na ba témoin te. Papa, yo kanisi na mateba wana ata voisin moko kaka bruite. C'est vrai. Liwa motomoko te me ya batu. Pota akufi pe sur place te ba pota e ba ko chuba ba pota na ba onde ko ganga te. Nana yo kaka ta cri. Pourquoi que ça le monde dire bato bakufi na forêt équatoriale alors que bakufi en pleine matongé na minuit peut-être mais avant même minuit koka na matonga na la avant minuit. Toutes ces questions là font que je me demande pourquoi le tribunal n'a pas pu permettre comparution ya bato nani yo basengela ki ba renseigner pour bisonyo sotos à la claire. Ngai pona ngai ndeko Yves, il faut que les gens comprennent. Si les éléments de dossier démontrent suffisamment que Moto Oyabomaki et Ali Pasteur Mangwangasa, que la justice les condamne à toute peine qu'il voudra. Mais ce qui va élément d'instruction, ils ont démontré qu'il y a doute, il y a flou, qu'on recherche la vérité et qu'on les relâche et va condamner le vrai coupable. C'est ça Moussala la justice. Est-ce que c'est facile à dire ce qui Moutabomaki à mon ami? Si il est prouvé que Moto Salaki va acte wana azwami après instruction découvre que ça penzaye pourquoi pas ba quitter, c'est une erreur judiciaire de vouloir condamner une personne qui n'a pas si faire alors que les enquêtes viennent de démontrer que Motona nda sala kilikambango et ça les makati voilà même ba kendaka na ces pays akitimezani tant ba vandi 10 ans pe ba ko mona ke makambo ba fundele 10 ans et ça tende ba quitter OK to malubanga tant ba condamna ka za pona nini. Tant que Sambis Monique Makambasa les a bon pas condamné à purifier peine qu'on a pas continué dans Makala et aussi sa peine na yao. Donc Moussala justice c'est appelé bongo ce que mon ami que moto na sala likambana te ba kotikae. Ba ko condamné innocente. Ben voilà, merci de communiquer souka maintenant le balelo tondi maté oyo famille ya maman na dini zoloba tondi ma même pas que moi na oyo zoloba ya mobali na oyo mwasi témoignage na bango tondi yango
donc aux familles bazo yebisa bana baloba pona papa na bango to ba bana bazo kosa biso ndeko Yves boza ba professionnel nga na ye puisque za invitation na yo pour a quand même ya bandeko pe ba internaute c'est ya ko éclairer opinion olobi ke ba internaute ba benga ki benga pe avocat ya pasteur et pas éclairé mais pona ngai tribunal des akosambisa vérité bakendaka nango liboso ya tribunal mais bayaka nango na internet te bayaka nango na télévision te ba journaliste bosala musala kitoko po vérité yeba na bato bazala informé mais bokosala musala ya bazuzi te soki eloko bango baza loba wana nde yango siko nga na mituni prenons l'hypothèse ya ndeko bosalaki na émission que je respecte beaucoup, je le salue en passant. Si tel est le cas, pourquoi ne pas aller devant le tribunal dire ça? Parce que le bil bosso a Yves, le bil bosso nanga na kata kalitumbu te na kondana te na relation te ko botambu manini ba commentaire ya ba internaute ndeko changer ni. Voilà. Ne confondons pas le travail de la justice na ba analyse ya ba journaliste na ba plateau de télévision. OK. S'ils avons eu des témoins, maintenant les lots, ceux qui ba témoins, ba koya na degré d'appel et comme un problème. Okay. Puisque ba objet to ba élément o esalema ki na premier degré te, bokoya na ngona degré d'appel wana bo pesi juge d'appel des autres éléments au juge à premier degré azwa kité. Voilà. Puisque to sambi procès mobimba sans témoin. Aucun témoin du début jusqu'à la condamnation, caméra ne zalaki wana, ba journaliste ne bazalaki sur terrain. Ce que ba ko témoigner na YouTube, voilà un peu l'ironie du sort. Donc je me demande, voilà. Je ne mets pas na biso, na zomitu na un peu belé, mais je voudrais bien compatir avec bandeko oyo ba bungisi bato baza mutu ya na kati ya libota na bango, tout en réitérant na ba juge d'appel lorsque ba ko se réunir, ba analyser dossier avec beaucoup plus d'objectivité, na équité, ceux qui pasteur aza innocent ba relâcher. Ceux qui aza na réellement coupable, alors justice c'est ça la musala na yango. C'est comme cela, mais pour ma part, je reste voilà. Mais le lot tout succès sur la question petit frère, il y a maman Nadine à lobby. Souvent maman abane kozana papa abane ko maman sur la poison. On a bana ba relaté là il y a mort ya maman que papa ndolo bana ko poisonné ndako biso zo kufa na biso. Souvent ko beta bana banzeta maboka ya fufu ba mortier ko zo ko bana na nzoto tout ça donc bana ko déjà moi mabeka la ya omoni bazo suspecter plus pour maloba wana ya mabe bana ko bima déjà na kombo ya papa mangwasa que il faut ba mi boma na bango nyso mi boma ka bango nyso pour que ba perdre de vie pour makambe ko moleka mabe bazo beta ye tout ça makambe belebele Degoïve. Soko talaki procès wana je doute fort que ndeko mangwanga saza liboma. Oza marié oza na bana. Naturellement comme ça au côté mutu poison pour nani. Ils ont aussi le courage de dire quel est le comportement de la femme de Mangangasa. Je voudrais qu'on dise ça. Mais néanmoins, qui a venu na venu batu baye pe ba témoigner. Ba beta ka pasteur Mangangasa lupango mobimbana. Soki moi likambo na mama na balik na ba beta ke lokola ngubu. Ça c'est l'avenir qui témoigne. Bana basi, maman na bango, banzete ou les restes. Et pour votre gouverne, ala la kalibanda na boutique wana, babwa kele biloko libanda. Ah bon? Ala la kalibanda. Et finae Ephraim, oyo Manassé alandi, nde ala la kana moustiquaire libanda na papa na bango. Ça fait plus d'une année. Ça c'est la fille qui le dit. Tout boya bango bien expliquer biso papa. Mais non, c'est la fille qui l'a dit. Okay. C'est Ephraim qui l'a dit et l'avenir ba musutu musu bala lycée libanda ba tu avenir de bala lycée na ngambo pa na bango. Tango ba beta ka ba tu avenir ba ya kokota. C'est pourquoi j'ai voulu que descente ça les makuna na avenir. OK. Okomona. Puisque ba tu avenir de ba ko témoigner. Lelo puisque ça sur les côté na maboko pona ngai nyonso wana za ba vie privée na bango ce qui nous intéresse nde nini sala ki ke bande kwa na bakufa nini sali ke pasteur amikuta na makala nous cherchons la vérité autour ya ba blessure
na ba mort ya bandeko wana. Voilà, merci papa. Voilà, donc nous pensons, nous restons à la disposition. En résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir pour bientôt si ça n'a yo et puis nasuka numéro de téléphone moi mboti na ba oyo bazali pe yo et ça la biso bien. Voilà. Bon, en résumé, je crois que nous avons confiance dans la justice congolaise pour que le juge d'appel ba meka kosembola o ba juge ya premier degré ba sala kité bandeko o ba koki ko benga biso na mokolo oyo ko yaka soki ba sepeli ba ko benga biso na 243 donc 99 119 34 33 c'est la maman préfixe en boka plus 243 voilà 99 119 34 33 Maître Kitenge Joël, donc salutations, peu bon séjour. Na président Chikito Musashino, où azana terrain. Attends, biso déjà. Azana kinya wa yaka. Moi poto kala kala. Donc na maman Milinzemba. Maman Mousigina Kati à Londres. Qui motema tous peu plein béton. Donc saluer. Na biso quoi. Na banda konyos. Et puis aujourd'hui, quand nous faisons avec pour l'émission, il y a une de mes amies, Solange, qui nous suit à Paris, qui fête son anniversaire. Solange, heureux anniversaire. Heureux anniversaire. Ça s'est fait, hein? Exactement. Donc, okay. Merci de l'invitation et l'équipe qui travaille avec vous. Abonnez à Binonyos, et merci de cette invitation. Vraiment. Voilà, la série continue, comme je vous dis souvent. Et Torosa, l'effort, il y a un dossier aussi un peu compliqué. Des arrois et côtés, Zizani et côtés, un dossier Makassima. On va toujours essayer. Il y a Rossala Makassi. Torosa, l'effort, il y a différentes personnes au bazar. Moi, la connaissance, il y a dossier où il y a papa Manganga, Sana, maman Nadine. Et voilà, Tokutani Mbalasima, si Dieu nous prête vie. Merci. Bye bye. À la prochaine fois. Restez toujours branchés sur votre chaîne. C'est la promo. 240. Voilà, merci. Bye bye. Le ministère public qui a dit présenter notre client par délit dans cette procédure de flagrance, vous auriez pas commencé, au lieu de ce que M. Kayemba a expliqué, d'où provient ce couteau que détient le tribunal de siège. Ça c'est simple, c'est le tribunal ou le parquet qui connaît d'où provient ce couteau et pourquoi le couteau dans un procès de machette. C'est à vous de nous le dire, là on vient bien le savoir. Mais également un autre élément. Et la réponse faite par le pasteur Mangwangas. Lorsqu'il s'agit qui était dans la maison, qui n'était pas, tu l'as fait, tu ne l'as pas fait, du parquet, de la police, même pendant le tribunal de CA, nous demandons au tribunal de ne pas le faire dire ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas évolué dans ses propos. Nous voulons que le tribunal note cette constance et que vous ameniez soit la machette dont la police et le parquet ont fait état, qu'on débatte sur les machettes. Ce couteau qui est le couteau du tribunal, nous voulons bien le comprendre. Pourquoi le tribunal s'est amené avec le couteau devant cette audience? Comme même tribunal musikate tribunal a tout une question parce que yo pose qui auditionné dans la police. Est-ce que vous que Azalaki auditionné dans la police? Pourquoi ne pas beaucoup police? Au monde qui est dans la police, au monde qui était très bien. Ce qui tribunal a lundi récit Yamakambo expliqué. Donc mbeli wana eza yo muto chuba ki yango mwasi na yote na ba victime mususu makile ba wote ba boko na ngai te. Est-ce que vous reconnaître que ba mbeli wana ezaki na ndako na yo na armoire na tout na zakati mbanga kotoa biloko pelo le moko si bo pesa inini badawi ba biloko mingi na wana sukuli maboko na kotoa kelo côté on a joué batene na zo bambongo biloko suka wa tribunal a tourné. Est-ce que vous avez reconnaître que mbeli wana oyo utilizaki ezalaki na ndako na yo na armoire na bien moto ozo ebati? Très bien. Mais si koyo ba déposition mwana na yo alsali alobi que obandaki ko préméditer makambo parce que aussi ozwaki déjà bandeli oza kozela nango mama na bango aya mwana a interpellé yo jusqu'à ce que a arraché yo bambeli wana osali semblant otiki mais ero
ou apprendre que maman naye aye auquel isusu kozwa bambeli wana version na yo ezani maman et bambeli wana alo confirmer alobi que ozwaki yango na armoire yango nde obomaki nango ba victime tango maman alobi na ngai makama mbongo yote mtokolo bango eza mazao ngako nakota su na ngako te po nakola kusome milio na nga basi bapoison na ngai su nakola kusome milio na ngai eza su na sina koti na tikela su na ndako na kota na msute po manasika zo bapoison. Est-ce que entre yo na Manassé boza na différent boza na difficulté entre yo na ba rapport na bino ezalaka mabe moi na depuis papa lopesa moi $50 ba 5,000 10,000 bana ba yo kanga surtout. Donc c'est pour cette raison que moi na chargé yo à cause lieu que ozwaki bambeli wana na ndako moi na ebi na boy ko condamner mutu na ebi tem na lobele ba makama oui parce que baso travailler sur les bango contre ngai. Mais oui.